Bonsoir à tous, abonnés nyonso ya Deborah Bombole TV, Obozo Landabino, Obozo Landabiso à ce moment, toza déjà awa na matanga ya papa ya Sila Bisalu, Babakouk nyonso Obo Landabiso vraiment na pesibino merci, nande bozo s'abonner, na Deborah Bombole TV, bon na matanga ya papa chaque jour, lelo toza déjà un deuxième jour, lobby j'espère que malgré caméra kota quitté mais bon mon quand même moi image, il y a jour à Liboso lelo deuxième jour et puis tous appels sous le troisième jour tu continues Tim Koloba Okunda papa vraiment non c'est abino merci nanenge bozo s'abonner vraiment boti kabisote bozo commenter et puis bozo partager na sengi bino vraiment merci beaucoup tozo lela na SB tozo lela na grande sœur na biso Sila Bisalu o toza kané na groupe Simba donc na lina informé bino kezande biso groupe Simba to kufeli vraiment toza na pasi eza esika ya sengote eza esika ya douleur donc eza eloko moko soki na ne komela ote okoyeba ndenge swaka te raison pour laquelle biso toza a toujours na matanga ba information nyonso ya matanga boye bango na Deborah Bombole TV heureusement na notification eye ko rater te kotala ko commenter et puis ko s'abonner donc toza na pena chaque jour na mamse hein les abakouk mam sazali tozo consoler ne siko ya lingata mawa biso to pesie moi koseka ne siko alinga raisonner to pesie moi esengo vraiment nazo promettre bino krake toza a bo s'abonner merci déjà na ba o ba s'abonaki lobby vraiment na moni penza ke ba abonner ba mati na pe sabino toujours merci na ba abonner nyonso o pezo tala ceux qui nous abonner to cliquer kana rouge wana au s'abonner na Deborah Bombole TV merci beaucoup hein avec Nazanga Mokopete accompagné na Rams Mikibi na peso vraiment bambote et belé merci na musala o tozo sala toza toujours awa kaka pona kolela papa merci beaucoup la Bisalu n'habite impression les années par rapport à Matanga. Oui, par rapport à Matanga, c'est vraiment que c'est la
toujours au monde Matanga. Matanga. Avec Barési Baza. Toujours les la papa. Barési. Un mot pour la Matanga. Le papa c'est la Bissani. Toujours là, comme dit la Bible, comme dit la Bible, tout est là, parole est là, tout c'est là, alors, les adeuils, c'est une grande sœur, c'est une maman. Donc, là, on a bien acquis, on a présenté la condoléance, et les autres là. Papa n'a pas assisté jusqu'à ce que tu m'as dit. Donc, déjà, n'est tout qui n'a pas de besoin de se faire. Donc, moi, solidarité, on est entre Bissot déjà na Pango, tout comme déjà le moment, c'est une famille en fait. Donc, nous allons ensemble, tout bien à tout le monde. Mais Bissot, on est dans ma place. Donc, en faisant pour la tête, nous allons Bissot. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Bonsoir, mon Liloba. Non, Liloba, merci. Les actes, Félix. Là, déjà, nous avons papa. Déjà, il y a Awa. Tout en a passé comme Silla. Alors, il y a tout Silla. Déjà, c'est pour cela que je le programme est dommage, jusqu'à là, le programme est bloqué. Il y a pour la fortifier là. D'accord. Fanny Katalea, moi Liloba, à propos à Matanga. C'est la part de la chose que ça devrait moi Liloba, à propos à Matanga, est-ce maman na biso osila bisalu aza vraiment touché ya kokumisa oyo aza cher mpona ye akozongaka jamais donc akei okoka koremplaçaka ye azalaki donc tokabolaka elongo na asila bisalu donc bafama tu oyo balingaka asila bisalu donc bazaka toujours na ye elengo batika ete eza bakupe ka nde tosololaki ka nde toloba yango on est là, on est ensemble avec la salle donc pouvoir ti na suka on va défiler ba besoin ya na tongo et l'autre de tongo ezali comme la polémique kwa ngamo ko na zafi ya chochocho mais kwa ngamo na zaka chochocho na sali ya chochocho ti loko to déjà polémique omoni na tanga place de baila malama ntata ko zaki ba problème il faut soit mais ce qui na problème aussi problème à dans ces exactement mais le plus que ceux qui a bengi quoi biso mpoto comment va système à poster il y a beaucoup de messages il y a benga et tout donc c'est que du corona mo ko mo pisa le bilan c'est les que ça n'a pas juste ba mbisa YouTube pour makamba YouTube donc polémique ça qui polémique donc polémique za na suka mo ni polémique tanga chochocho ngamo ngayo kutafanya benga usiweze kikamba polémique comment chochocho ah kuona kwa kile chochote Estelle na kosi unaona utakuwa na mkiongeza ile ndio voilà merci et là on va mettre quand on va finir oui ça n'a pas d'être on a respect dans le bango va faire des bisous des appareils donc les amis des belles donc on coupe les petits bons donc faut là que non là on a respect dans le bango malgré le on pas ma paix mais ça va quand même ça va merci Laetitia oza likambo bakisa kama bakisa eza te eza kaka ke tolobi yango eza na matanga tozolela esika ya matanga tout le monde aza na bienvenue na esika ya kopartage na wana mama sila bisalu
eza esika ya bapolémique te eza esika te ke boye non biso nyonso toza na se tozolela kote na biso waboteli biso mama na biso mama na ngasi na bisalulekam nayebi ke leza babouk esika nyonso bazali talanga na biso mpe na ebele baleza babouk tozolela biso kaka attitude ndenge matanga c'est un peu ça. Merci.
famille SB aza maman oyo akufa aza papa na biso toye rando te toye polémique te toye kokabola wana maman SB toye te ke makambo leka na internet to memangwa awa eza internet te aza résidence ya papa Bisalu ya papa Bisalu donc toye polémique te toye makambo matanga to sali mawa bayuma mosu bango mo bandi ba polémique bayuma ngana na comme temps pour la tu sais on a 2021 c'est impoli à Saint-Ouen avec un impoli il y a za mosna donc ça fait poli c'est qui impoli c'est ici naza moi na on respecte tout le monde tout le monde à place comédien boyo kanate babina to matanga bondo bosala sambla c'est comme si bolo matanga mnyo ça la sambla ta mutu abomaki mutu soki na matanga ya ça sambla mais moto sambla c'est tout oh yo